Mbote na bino surtout ba bolingaka ngai, mbote na bino surtout bolingaka mosala na selaka bino. Allo, 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 bonjour na bake bana bobenga ba maman, ba maman bobenga ba papa, émission na bino yango ebandi ensemble suivant maman Eliane Nito. Merci beaucoup pour na bino surtout pour bo disposateur na bino pour na kotala ngai. Merci, merci na bino, merci mingi. Na mo ba mosala za ba maman Eliane Nito, ndenge nini otanga komona ngate na ndenge mabete. Ezalaka soki eye neti bonabi na pesi mbote na mama Eugénie Mongai po eye na pesi mbote na ya Marie Paul Elumbu po eye na pesi mbote na mama Ti Lotula parce que eye soki eye na pesi mbote na Christiane Bumbika parce que eye na pesi ba gros bisous na madame na biso la femme légitime ya ndako ya vie na nga Zakari Baba, c'est du gros bisous tata mosa ba na pesi ba bisous parce que eye na ndenga mabete bino surtout boza ba yebanga na lingaka bino ndenge bino surtout bosaka nini bolingaka nga oyo eza émission na biso ya papa nous pour le mariage ezaka émission ya conseil ya mariage tosololaka du tout et de rien topesa conseil na baoyo baa na kati mabala to baoyo mpe nani bakosa na kati ya ndako mabala te mais lelo nakosola na bino par rapport ya bapel ndenge bato babengi ngai mingimingi ba jeune fille oyo babengi nga mpona kosolola nga mpona ntina ya makambo baza kovivre na kati ya mabala parce que tolobaka oyo tolobaka c'est du vrai c'est du vécu yango makambo tokosola lelo par rapport ya ba jeune fille babengi baza kose plaindre mingi mpona na kati ya ndako ya mabala na bango makambo oyo etali basimeki na kati ya mabala ya basi ya bandeko na bango bandeko ya basi yoyoyoyo balingaka basi ya bandeko ya mibali te mpona ninyo yoyoyo bandeko ya basi lombo yembaki balingaka basi ya bandeko ya mibali te yango nazoyebisa na bana c'est naturel eza naturel soki omoni belle sœur na yo azolinga yo te eza nango naturel eza normal. Et on a le baki qui naba no babenga kinga naba qui je vais faire une émission sur ça pour son solo na oyo oya bengi le mieux c'est de faire une émission comme ça vous tous vous allez écouter en même temps et je vous demande aussi de partager l'émission dès que vous allez regarder n'oubliez pas aussi de taguer de partager aussi à tous vos amis sur WhatsApp sur Facebook Messenger. Il faut aussi partager l'émission parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cette émission. Ça va aussi aider quelqu'un, ça va aussi aider d'autres personnes. Ba belle-sœur au moi j'ai toujours dit que c'est naturel. Vous savez pourquoi? Parce que bandeko to babota makana kati ya libota na ba frère na bango bango na ba frère na bango baza ba propriété privée na bango c'est mon frère eza bongo eza c'est l'amour de sang. Eza bolimo ya makela c'est l'amour de sang bandeko balingana eza bolimo ya makela c'est normal mais eloko moko ba belle sœur ba bossa na ki tant mon frère a sa koli déjà a eu décision que abali il faut à se détacher na amour de sang à qui na amour du cœur parce que grande sœur grand frère petit frère bato bopote mi papa moko maman moko boza na amour de sang. Bato boza ba cousin, vous avez un amour de sang. Mais bolingo mo sina mobile eza l'amour du cœur, c'est l'amour du cœur. Eza bolingo ya mitema oyo ekutani sani ni elingani. Alors ba belle-sœur mingi, pourquoi tu le belaka ba frère te ki beau frère na nga linganga te eza rare po yoka moto abenga biso ke mama ni toyebi ngai beau frère na nga linganga te beau frère na nga sepelanga na nga te beau frère na nga randanga vie difficile ya très rare. Rapport hier à toujours ma belle-sœur, ma belle-sœur, ma belle-sœur, ma belle-sœur. Siko na tuna ndeko mobali, beau-frère, na belle-sœur. Bino so ba ndeko ya mobali wana. Pourquoi bino bo se détachaka te? Hein ba se meki, bo se détachaka te ndenge nini? Ki ndeko na bino mobali ya bali bo se détacher muki azan de konabino akotika de konabino ako changer bande côté pour ba changer ka famille te ba changer ka bande côté mais bo tikela ye moi espace à vivre na moi sinaye boyebi ke ba bano bazoba lelo bazoba la bazozala trop jeune au mona mona moko a 23 ans bale mona moko ya 20 boyebi bato babalaka kala bazalaka donc nos mamans ils étaient mûrs avant l'âge hein ba maman biso bazalaka mûrs ba maman biso ba bote biso na 13 ans ba 14 ans ba 15 ba 16 ans les mamans bazalaka déjà mûrs bazalaka bien préparés pour n'okene na ndako ya libala et les mamans supportaient tout à leur époque mais le temps change les années avancent.
époque ya lelo eza époque ya ntango ya kala te eza époque ya pharaon te eza époque ya ntango ya kala te bato bazalaki motala makasi mpo libala il faut bacomprendre mpe mokie babelle sœur libala oyo ezozala na kati ya bamboka poto eza différent na bamobala na biso ndenge ezalaka na mboka kongo mpe na kongo lelo bato bakomi kose revolte soki oza na semeki na yo oza na mwasi ya ndeko na yo zoyeka lokola ndeko na yo me bozala na balimite kikamarade basemeki esimbaka te mwasi ya ndeko na kozala kamarade na yo te soki olingi boyokana kaka na bolingo ya kisemeki toi la femme mariée avec ta belle sœur ne fais pas de ta belle sœur une copine non ça ne marchera pas belle sœur tu dois toujours avoir des limites avec ta belle sœur tu l'aimes comme belle-sœur, tu la respectes. Mais belle-sœur na yo azabo matrabo ki takate bo banda ko bima bo banda ko tambola abanda ko yebo mingo petela ki ba masono non ça ne va pas marcher. Belle-sœur akotika belle-sœur, camarade pe akotika la camarade. Vous les belles-sœurs, ceux qui frère na yo sabale, tikela y moins espace na moi sinaye. C'est très important. Moi, si nous surtout alinga ko se retrouver na mobile nae. Moi, si nous surtout alinga mobile nae azala présent pour nae. Moi, si nous alinga mobile nae acha na première position. Boyi makambo mingi oyo kota na kati ya ba famille. Eba makambo ke bino famille mwana sabali boli ko tika espace na moi sina ete. Boli ko zala toujours bo sa comparer kaka na mwana bino. Alors moi ça ko banda ko ina bino. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin trop présent dans la famille, dans la vie de couple, na trop présent. Alors, pour abandonner, il faut que moi, distance mokie, botiki espace na mobile ne basa nini, ba vivre na kimia, se sentaka l'aise pas mobile na yango bozo mona ke basi mingi ya mabala na basemeki bayoka na kate et comme akalokola bazo wela mobile mais mobile aza mobile ya mwasi babali yo azali frère na yo boko wela ye pona nini okomona yo kei epande konosa bala ozolingo osala eloko moko kolia opesa ye te mwasi na osepela te zila mokolo akoya mpa na yo soko aye kotala yo surtout babelle sœur baza bayaya mikolo ozokende na ndako aleki na yo ozolingo banda kodirige ndako aleki na yo mais pourquoi de quel droit yaya olingo banda kodirige ndako aleki na yo mpona nini olingo dirige ndako aleki na yo non botika konyokola bana ya bato bopesa bana ya bato pasi ozolinga kobanda kodirige ndako aleki na yo mais mama soki bokola oyebi kende kuna linga pondo badesu mingi mais soko ina ndako na elakisa mwasi na nini bala bapondo madesu kobanda kaka kofinga te kobanda koclashe sirie te ndako pondo madesu non eza malamu te eza mabe eza bien te mwana ya mutu zoye lokola mwana na yo aza mwasi aleki na yo komisi lokola aleki na yo ayebi kolamba mbongi te c'est tout à fait normal abotami awa yebolamba mbongi te peut-être na ndako na bango babande kolia mbongi te et puis il faut koyeba kende toza na Congo toza na baethnie eza ebele bato na bato bana biloko na bango baliaka ayebi kolamba mbongi te eza normal yaya lakisi nde balambaka mbongi zoye lokola mwana na yo lakisi nde balambaka mbongi lakisi nde balambaka punda mandesu pourquoi kotia mwana mal à l'aise ndako ya ndeko no eza ndako na yo te ndako aleki no eza ndako na yo te ndako ya yaya na yo eza ndako na yo te eza ya ye na famille na ye quand je dis famille eza ya ye na mwasi na ye na bana na ye yo oza mopaya ntango oyeba aleki no oza corps étranger oza mopaya na ndako wana il faut landa bacondition ya ndako wana ndenge ezalaka yo kokuku ya kotya lwa te na ndako ya bato pourquoi fo ya kotya lwa na ndako ya bato non okoki koya kotya lwa na ndako ya bato te mwasi nyonso to azaka lese na ndako ne mwasi oyo azaka lese na nzungu na ye mama mwasi ntango aoservi mobali ne yaya atosepi te tala na miso koloba wana te mpo vexe mwana moninga soki olingi lakisa ye me koloba na ndenge akogangela ye te obieka non epuis fo boyebaki biso mpe baafricain yo yayo okoki ovanda pa aleki te pourkoi okende ovanda pa aleki eza mpe manque ya respect yayo okende ovanda pa aleki na yo te pourquoi qu'il ne va pas l'équino? L'équino paye à mobali. Il y a moins. Pour que moi c'est mal à l'aise. Déjà ça mon colo na autorité wana déjà ya kiyaya. OK ko vanda e pa ya l'équina yo. Pour que moi c'est mal à l'aise. Non. Lukanda kuno kende ko vanda be kende ko vanda pa ya ya na yo.
mwana mwasi abungaka pa bandekone ya basi mwana mwasi abungaka kovanda pa leki na ya mobali te mwana mwasi abungaka kovanda pa ndekone ya mobali te parceke okozwa contrôle ya ndako wana mpo oza mwasi azalaka deja mama okozwa contrôle ya ndako obandi kontrole leki na yo obandi kontrole mwasi ya leki na yo obandi kontrole bana eza bien te bandeko basi totika bacomportement ya malamu te kolingo kozwa contrôle ya ndako aleki na yo te kozwa contrôle ya ndako aya na yo te non boza bandeko vous avez l'amour de sang. C'est normal. Moutako kokabola bino azate kosalama te pona bokabwana. Mwasi leki na yo mobali na mwasi bazana l'amour du cœur. Et le kola bandeko tukuta na kala bango na sa moyi awa. Opposite za sœur nanga za ndeko nanga oui, c'est ma sœur de cœur, c'est mon frère de cœur, il y a aussi les frères de sang. Pourquoi vous avez pas à l'aise? Est-ce que na mboko to est-ce que vous êtes pas à l'aise? Soko yemboka baza ko bina le kolo moko. Yo ki kovanda pa leki okomikisa ngo ko ndako ba camarade er nyoso na tongo camarade mbika mana poko camarade ba camarade ba komem ko kolala wana pa ndeko no mobali mais non tu n'as pas droit de le faire enda kuna yote botika ko kina ko nganza makana bandako ba to konza bato na bandako na bango ce n'est pas bien bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko ya mibali te pona nini yo bolingaka basi bandeko mibali te pona nini aussi longtemps ke bino bokobalana te po boza famille moko vous avez le lieu de sang bokobalana te pourquoi bolingaka basi ya bandeko na bino te pona nini bolingaka basi ya bandeko na bino te oh non na mokili ya kala oui mais ya lelo lisusu te mokili lelo eza ya bososoli moto nyonso te asa sosola mokili lelo bato bakoma kosambela fo totika mabe tokende na malamu ndako na yo te okomi kotondisa ngo bakamarade epai aleki na yo oza nsoni te ndako aleki na yo okomi koya kolalisaka bakamarade na ndako na bango etadamu moto motana etadamu na ye likambo nini ndako ya yo te okomi kotondisa yango bato mpona nini konyokola aleki na yo boye pourquoi ntango basambaka biloko na bango basali provision ndako na bango bayebi provision ndako na bango yo komi koya na bato balielaka bango biloko na bango tout ça mpona konuire kaka na jeune fille aza na kati ya ndako ya libala eza malamu te eza mabe motema mabe efutaka kaka mabe mama tika kozala motema mabe église yango bokendaka ntongo midi mpo kokende église yo wana na église bokenda kosala nini église na église fo bongosana ya motema aimez-nous les uns les autres yango nde recommandation ya Seigneur aimez-vous les uns et les autres. Ok, dans ça, l'église, quand on est baban, quand on a sa cabelo, quand on a sa nom, on a ta talon, quand on a sa nom, on a bijou, on a ma boque, on a ma toy. Au tien, on a battu mal à l'aise dans l'andako. Mais non. Boutika bana battu va respirer. Boutika bana va respirer dans ma balle na bango. Pourquoi on lingi, oh, yo, basaka na libala na yo, na Congo, yo, lingo, ça la moutou na pote. Mais non. Toi, tu veux te venger, est-ce que c'est elle qui t'a fait du mal, tu veux te venger? Mais non, elle t'a pas fait du mal, tu n'as pas le droit de te venger envers elle. Non, va chercher tes belles sœurs aussi. Va te venger chez tes belles sœurs. Tika oh wana sale le côté. Le cas de comme mobile donc de se venger na bango. Non non, moi na batu, moi c'est ndeko na yo. Mais non, ce n'est pas bien bandeko. Ya malamu te botika bana ba tranquille botika la bana ba espace bana soki ba balani baso bana na ba jeune soki bana ba balani botika ba espace na bango si y a un problème yoza yaya solo na ndeko na mobali le bana mon frère tala mo boita mususu oyibi mère andi mo sina ete oyibi te kuna na lieu sacré soki eleka ki ndengeni soki mo saza na kanda zaki mal desservi okoyeba te soko za likambo ta musu yebisa ta ndeko na yo ke mon frère tala ta mo boita mo ya koyeba nini ko so na mo sina ye akoyeba nini osona mwasi na ye akoloba ketala boye akoloba ngo bien pourtant mosusu ntango koloba langage ta façon de parler ekozala malamu te boyebi mpe bakoto ndenge bazalaka bazala réponse kaka na mbebo ntango aniki yo réponse pas aniki yo réponse il faut qu'on se respecte yo boki ovanda paleki na mobali te ou mpe soki ovanda paleki na mobali ezala mpe na respect na ndako na ye ndako ya bato eza ya yo te. Pourquoi tu ne peux pas non, ce n'est pas ta maison. Wale ki makambo Congo tout à tout les pas ya na ngai et pas leki nanga au Congo. Awa susute mambona awa ezalaka te. Fungola matoi na yo yoka bien. Awa ezalaka te mama oyo ezalaka te. Je m'adresse à quelqu'un. Nep sabino toujours que
ezaka na ba o nga mona na opesa conseil nanga ndela pesa conseil ki boyeba koskola masasamba boyeba ko se parfumer wana ba conseil nanga oyo ki so boki na oloba boy parce que eza na rapport basalinga rapport je m'adresse à quelqu'un eza na rapport bapesinga ki maman tala boy la grande sœur de mon mari la grande sœur oza pe yaya yango naza koloba parce que nayebi okokutana na mama Elia Nitu ntango okota YouTube obeti okokutana na mama Elia Nitu mateya okoyoki koto na mateya ntango soti na osali nini obongwana ochanger oh libala ezaka bato mibale mitema mibale soki elingani apo esangisaka libota esangisaka famille alobi so na nini nzembo apase moezi bien alobi nini famille kokoko moto bomoni pembenyo nde moto aganye macho yo nalingi bino ye pe nalingi ye mingi voka nango ye famille kokoko moto bomoni pembenyo nde moto aganye macho yo elamba yango yo nalingi bino ye pe nalingi ye mingi aza motu ya po na ngai bosunga poto umela boki demi te bosakana na bachanteuse nalingi bino ye pe nalingi ye mingi aza motu ya po na ngai bosunga biso poto umela ndenge Moïse bi alobi ti ye kutu moto aza ne marie te abala na ye te bobwaka composition ya nzembo nalingi bino mpo boza famille na nga boza bandeko na nga nalingi bino ye pe nalingi bino ye pe nalingi ye mingi aza motu ya po na ngai bosunga poto umela nalingi bino me ye pe nalingi ye mingi abakisi na mingi bino boza famille de sang wana za famille de cœur nalingi bino me ye pe nalingi ye mingi bosunga poto umela kisi ba comportement ndenge bokoyamba ye na kati ya famille na bino ndenge bokoyamba na libota na bino ndenge bokobanda kovanda na ye soki bovandi na ye malamu ndeko na bino pa mobali asepeli so bovandi malamu te ndeko mobali pe akosepela te mwasi ndeko na bino fo bobaka kotia ye à l'aise botiaki mal à l'aise te poto bozotia ye à l'aise azolinga mobali ne makasi na bino pa azolinga bino mwasi ndeko na bino so boza kotia ye mal à l'aise akolinga bino te akozala soki eza na basi ya des femmes querelleuses eza na basi batika likambo te ekomaka bandeko na yo alors mpona nzembo ya ndenge wana eza na libala ndeko na bino te bolinga mpe moto akoti na famille na bino boyamba ye na esengo bolinga ye bosepela na ye nayamba nanu chéri nga na marie nayamba nanu chéri bolimbisa ngai oui allo chéri allo chéri kati nango bolimbisa nga pardon bosilika te na pe mwasi ya bato lokwa chéri abengi boye bomoni bota foto chéri moto abengi bota foto bomoni chéri boya koloba ota mosusu mama nitakosi biso non chéri moto abengi wana rappele ye bokanga motema oui boyoki alo mobali oui allo chéri naosala kaka na bato nanga balinganga na YouTube yango naosala na so na sisi je te rappelle ouais d'accord chéri pas je te rappelle moi c'est pour un respect motu bakoti na libota na bino boyamba ye malamu na esengo bolakisaki bolingi ye wana nde pa ebinoko parce que fo boyeba ngo bien ke soki mwasi na mbali babalani famille oyo mwasi ake kokota so bolakisi ye bolingo nde ye pa kolinga bino so bolakisi bolingo te mwaye pa linga bino ekozala te mpo bino motu boyambi na libota na bino nde fo bopesa ye bolingo boyambi na libota bopesa bolingo so bopesa bolingo te omona ye pa osali ya kolinga bino te boyebaki départ nyonso soki eza mabe esimbaka te na bolingo fo bolinga bosala départ moko ezala bien
Bible dit que les forts supportent le faible. Monter à côté de la famille, tu es faible, nous sommes forts parce qu'à côté, vous êtes une famille, vous êtes nombreux. Vous avez une belle na kati ya libota. Ye aye mutu moko aye kokota pa na bino atiki libota na ye. Aye kokota na famille na bino. Boyambe na sengo. So boyambe na sengo. Bokomona ki ye pa kobanda kolinga bino muke bolingo ezokota zolinga bandi pe kosani kosepela na bino. Mais soki bino boyambe na sengo te, bozosala makambo malamu te, abandi koseloigner bokokatambala moko bolingo. Entre bino na ye kokoma pont. Oh, soki basemeki baza koyokana te, botiaka mobali na position moko ya mabe makasi parce que mobali nyonso ana besoin mwasi na efo yokanaka na famille na ye wana komona mpe mobali aza na esengo. Mais soki boza kotia mwasi na mal à l'aise, botia ndeko na bino na position moko ya mabe alingi bino mpo boza bandeko ne, mais oyo apesaki mpe sentiment alingi ye mingi. Il faut boyeba ngo, il faut terrain d'entente ezala. Botia ndeko na bino mbala na difficulté te. Akolinga bino po bobandeko na kolinga bino. Mais na kati na bino ata bobotami combien ata bozotakataka. Ata soki boza ndenge ni jamais akobala sœur na ye parce que oza frère na ye ya sang. Oza sœur na ye ya sang ya makila akobala yo ata mokolo moko te. Akobala kaka mutu mosusu. Mutu mosusu yana oyo akobala, il faut bino na mutu na boyokana po ye azala malamu, azala na esengo. Mobala azala na esengo mingi soki famille eza koyokana, soki mwasi aza koyokana na bandeko na ye epesaka esengo. Bobi boki na feti mwasi ndeko na bino so boyambe na esengo, boyambe malamu akozala na esengo, wana ekozala bien, ndeko na bino akozala na esengo, bopesa ndeko na bino pasi te. Vinyo soka yango oyo eza na brillant te ke semi kango lelo na linge te lobi na komesana na linge ka te linga ekaka po yo pe lobi tango bakobalo pa ya kokende okuta na mikakaton te parce que soki oza kotiela moninga le bateau dans le roue oza kosalema makambo mabe bo bapik epa yo po kobala soki nano bali te bona lobi soki nano bali te po okende yeba to utara makambo yango pe ekozongelo oya mabe yo tout se pe ici ba bolamu niso tosala kifuta makala na sa moi bolamu niso mabe niso tosala kifuta mabe ka awa ya bomonaka mutu musa va kofa souffrir amoni pasi soki mutu ane wana ta musu pe mabe elekaki yango amoni pasi mingi avandi wana mais mutu musu mona souffrir te alaleka alamuki te akene ye na kimia mutu musu na abeli na ye te nzambe azoka molimo na kimia akenango. Voilà makambo na posa to swana ngo lelo yango wana bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko ya mibali te mpona nini bokufelaka nini ndeko na bino azaka ndeko na bino mpona lelo tosuki wana bosala effort ntango bato bolingani bobalani bokomi libota bokomi famille moko yango bomonaki mwasi atika akomba famille na ye alati kombo ya famille ya mobali na ye neti babiso boye nakoma mama Elia Nenetu na mikolo kutu na bakise koma maman Elia Nenetu Capital parce que c'est le nom de mon mari nalati yango. C'est comme ça, je porte le nom de mon mari Madame Elia Nenetu Capital. Moi je Capital mikolo pas mbali nakoma ne Capital na Capital mikolo na bakisi c'est le nom de mon mari. C'est comme ça pour moi que moi c'est tika libota na ye na kombo na ya famille atiki yango alati ya mobali na alors bino famille o balati kombo na bino bosala effort bozala bomoko bozala na bolingo bozala na koyokana dans la vie ya le o ele ba makambo mike mike ezanga te mais toujours réparer koyokana ndeleki nyonso mpona lelo tosuki wana pesa ndeko no kimia pesa mwasi ndeko no kimia yo mpe mwasi o babali sala effort s'intégrer na kati ya famille baninga oyo yokuti bango os'intégrer mpona kati mpona boyokana bien mpo libala eza na kimia mpona lelo tosuki wana waza mato ya koyoka ayoka. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzambe kabisa kumana ki Dieu vous bénisse. Nzambe anubele chanel bana petu. Bye bye.